Mikolo yo pa moyen na commune ya Kimbanzeke, population bazali kovanda kimia te likolo ya groupe ya ben civique moko oyo bazali kokota na baveni pa ba quartier nyonso, soit disant que bangonde bakolo mabele yangonde est justifié présence ya les très dynamique le major Rémi Kanza mal à l'aise na terrain pour na ko rétablir autorité ya l'état. OK, déjà 6 places. OK. Moko parmi bakuluna na kombo ya Emmanuel alias Koko ya Mboka azwamaki na Venindola na quartier Mpanga kuna na commune ya Kimbanzeke bota la modèle azali kolela lokola bébé. Koko ya Mboka. Na tour na bango pe population bazanga ki maloba te. Vendredi tout les gars mutu mwake musale yake sema bani bakola vraiment bakolo mabele bango na biso to yebikira mabele za l'état bakolo mabele bakolo mabele ka lelo ya bango UNESCO soki balobi te bosangana bokelela bango biso babangaka o soki bolakisi bango akoyela bango soki lelo kozala Papa biso toza na kimia te mikolo nyonso machete zobima banda tongo tipo kwa tozoteka te bazoyiba biso biloko bazokata biso bamapa basani mais topesa bino numéro na biso intervention bobengaka biso tobengaka elekaka nango tomona bamosusu bayesu bamosusu mais biso to mutu abengi biso toyemba ngo toyemba toye rapidité bopesa biso numéro bamero na sebunga bazopanza biso biloko. En tout cas tikana yebisa bino ke na mopanzi ya Tchangu population ekomi ko retrouver kimia malembe grâce ya bravoure ya policier du peuple le major Rémi Kanza mal à l'aise boinde zalaka. Keyo